ngali bosolo intéressant ngezaka œuvre pour succès les kaka mais œuvre kufaka te l'artiste ne meurt jamais il continue à demeurer au travers de ses œuvres mais quand la succès namoni papa Chiraza la succès makasi namoni pe ce qui chiffre 7 ou réserve 7 formule 7 et donc ça rappelle succès nango omoni hein fali omoni hein na yebisa ko songela rumba moni ke rumba sali mwa bien siko kalato ozonga mais par rapport à combone album et au bangisa nande parce que chiffre 7 et 7 c'est dernier jour de la semaine dernier jour ils ont 7e jour dimanche c'est-à-dire qu'on appelle jour la soukati il y a succès tape artiste comme OK na shit toujours analyser la différence que fallait ça qui plaît à craquer tandis que héritier a bêta qui meilleure musique au s'appelle ça qui battu des côtés comme la bango ya ngwana il fallait musique ça bien ah bon n'ebiso bana yo ka ko tonoka wa tozo comprendre te wa tozo comprendre te mais c'est la so ambulance ka yende tono yo ka to comprendre ba mani no tozo ka bien ti autangi ba artiste malheureusement autangi garçon mo c'est important te nani mwana mo azana ki senso acha musaka na mutubu hein mwana acha musaka abu azana ki senso c'est un garçon très impoli déjà son moto ndi ba fabricaste oye mo exception fabricaste anzambe na ye alongole mutamawa akomise mutesengo alors mwana ndengwana mambosa na fabricaste mwana ndengwana mambosa na vibrator alinga sa ngona batu nyoso toko baluka na na potopoto so asaka hein toko balona na potopoto so alingi potopoto toko dinda na potopoto Robino Mundibu, artiste na à Congo, le Ferrego là, en fait à Yokie, à ce peine de Ferrego la copier, parce que Bizorbiwana c'est dit Robino, à par exemple, la type déjà ou à bêta, tout ça, en fait Ferrego la Mozong en Antilla, il y a musique vraiment. Tant fait un obé, tant Robino à Kanangas. Hein? Moni, au même qui villageois dans la TV. Ah, même qui villageois? Ah, mais ça villageois. Aux années, logo créé à Wade, aux appels de logo bagisi à Wade. Parce que ngaso razana matière obisika ko ngana banda to lopolela l'action tant ba place faire za to lopolela aux alagate na l'action tant Adolphe alongo la bilamba bazaina faire na podium donc faire ko s'inspirer na Adolphe te à s'inspirer na Robinho moni iska liboma mutezo banda hein. Bonjour, bonsoir chers amis fidèles internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment sur votre chaîne mère, la chaîne d'actualité Concept Touch TV. Merci pour votre confiance et la fidélité. Alex Ngandoumouna Moulouba, les Benjamin de la presse et moi na maman, autrement dit mon Nzambe. Naza toujours là pour nous recela. Merci de la confiance pour Pesanga. Vous continuez à s'abonner à la chaîne, vous partagez la vidéo, vous aimez les commentaires. Toujours force à merci à le Viking Vision qui est derrière la caméra. Merci infiniment à maman, fille, maman Masolo, ya papa Audace, Milandou, Patrick Trifazé, courant ya Chine, mon vieux n'a pas ce bambou de place aux alliés. Les jeunes boss, les fils du pays, Apachamou, Pémon, maman Linda, l'ingénieur Dominique Kialanda depuis loin dans Zota Labisso. Pourquoi pas à Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville. Je pense l'introduction à Batak, vous avez vite compris avec le potier Jérémy Yoka, mon Amboka. Ou déjà Zana Mabela qui n'a pas séjourné dans les États-Unis. Tomiko Solana et par rapport. Il y a l'actualité belée par rapport à ces jours en Amérique et puis tout le monde qui déjà lancé déjà un message à la campagne, tout le monde qui nous s'enrôler. Tu as une idée dans une émission auto solo. Vraiment, les Vikings sont au même langage. Il faut que soit invité dans Jérémy Yoka. Bonjour, bon retour au pays. En tout cas, merci. Bonjour, Naomi Europé. Et puis, merci d'abord l'accueil Oyo. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. On est là. Voilà, santé déjà. Ouais, santé, nous avons ça grâce. Et ça va s'améliorer de temps en temps. Voilà, merci beaucoup. Jérémy Okawa, pour la Mambang aux ala qui na kin, aux ala qui na États-Unis, Tokyo ba bit voyage nous les ala qui précisément par rapport à ba makambo belé ou soit disait ba makambo privé. Non, na kenaki pena pona comme résident kuna. Donc na kenaki po mundele ya sala structure na mo benga développerie, sur obeto gagner. Apesha mukado vanda ngepana ye. Ngana betaki et puis PDG Jafara mana tika inga ite achenga maboko tokei na komi kuna na supe place nanga osala na su résidence na vandisi makambu sikoyo kwenda futuka
kwenda futo so na cadre ke ya moni mboka ngo sito mboka ngo to revaki to komi kasi kuna to kende ko sani to so bamba eleti bomba maila to bomba na mutema to kufarango foto bimisa to pesa ngomboka yango to ye to so carte électeur to s'adhérer pe la partie na biso ICE Union des Congolais Union pour les Congo émergents donc voilà to sangani kula poto Congo na biso émerger na ilongo ya maman na biso maman Chantal Mawazo et voilà raison na biso carte électeur adhésion et puis adhésion à parti et puis promotion il y a Stade des Martyrs il y a le 24 juin il y a Ferregola voilà carte électeur adhésion à parti promotion Stade du Martyr à Ferregola le 24 juin très bien Jérémy Okozaki aux États-Unis tout le monde a ba ministère belé ba kendaka na États-Unis ba kendaka beta ba concert mais par rapport à culture à Congo na biso la musique ya Congo rumba na biso ezo évoluer na niveau États-Unis rumba eza déjà na place nango parce que moni biso ba congolais na ba africain toza kuna toza ko continuer na bolingo ya ba œuvre wana to sepenango makasi mais je pense que musala so toza nango ezali quand to ko bungisa rumba to ko limwa na communauté to bungi na communauté américaine parce que na kamwe Nathalie Muturola Obama afandi pena bo na TV na bango kuna azolo bela musique mais tant comme en Afrique atangi ka komba luambo en Afrique on a ben monsieur moko luambo il était chaud malheureusement il chantait en français mwana yo comme makamana ko yemba eza na différence apembe na signalo Obama teza français te ya lingala po moni biso to baka Congo bato musu ba nango Congo te les États-Unis que aux Américains je suis congolais bine Congo te yo fa bisaka na africain atolo bana lingala ya lo ba yo solo ba français donc c'est ça j'ai compris que balombo va percer qui ba misala lo ba ko percer te ka munoko donc biso so photo so rôle wana ya ko sala promotion ya culture na biso rien que la rumba potozongisa valeur ya rumba congolaise na mboka libanda mais Jérémy Okaya rolobi ki ba misala biso ba pexé te to mona bande ko na biso ba congolais ba kenda ba betaka to mona ba bina filé bazaki on ba Patrick Bekami Brator Fali pour pas kenda déjà de temps en temps to mona 2 ans 3 ans les karaté azara la beta zina beta ba concert ce ko ba percé par rapport à quoi il y a ba style ya musique bazo kenda ko beta ou soit qu'est-ce qui se passe vraiment que lo ça que ba kota te parce que ba kenda kuna to mona ba sala ba show makambo belé kuna otangi ba artiste malheureusement tangi garçon mo assez important te nani mwana mo azana kisenso acha musaka na mutubu hein mwana acha musaka abu azana kisenso c'est important te il n'est pas important pour moi donc kisenso bina filé mona kisenso na ba misala tangi donc voilà exactement mwana wana donc aussi ta été place ngazali les artistes à Congo les artistes ngelo ba ke te to sala boy so artistes sala impoli est-ce que bi que journalisme ça art kasi to ko ba artiste biso nyosoti so yongo saka nanga ngabna Simon na liboko na chona mutu kana ke tiko pa Fabregas ngabna fandisa awa na biso lielo so na madesu na futi ngabna mema na kocho na bara liboso a gombe koti na vino ngai na lesion taba après la piotike donc chez moi les bêtises ne passent pas c'est un garçon très impoli déjà so moto ndi wa Fabregas te oye mo ko biso Fabregas anzambe na ye alongole mutamawa akomisie mutensengo alors moi na ndengo na mambosa na Fabregas moi na ndengo na mambosa na Ibrator alinga sa ngona batu nyoso toko baluka na potopoto so asakani toko balona na potopoto so alingi potopoto toko dinda na potopoto mais yo komi déjà mutu ya façon zo qui est déjà na makamno ko baluka na potopoto te Jérémy non elingo lo bateke soko komi député soko lingo comme député obanda ko banga atamta batelo na zolo obitenga na luka ba voix te j'aurai mes voix et les insensés on va leur démontrer que monsieur tu es insensé tu dois arrêter avec tes bêtises on peut bien le faire le roi tokenda ki classe to kepelo sambo to lingi na biso ngote mais olingango to baluka na potopoto voilà c'est ça le monde mais par rapport à question na ngai aussi c'est non musique a percé en termes de promotion toujours bunda moke moke poto kota na to quotité Fabregas mona kendaki tourner les kitoko makasi abeti ba concert bela sali ba plein fallait kendaki asali mo ba mpiaka na ye na ba plein pe lisusu et c'était métiché Ibrato akende ko sala promotion na ye et simbi omoni nde ba yambi kuna na batu pa to kendaki asali pe clip na ye ça va Bekampe akendaki et batu pe ba yambaki kitoko
Voilà tout ce que je peux dire sur l'artiste basé aux États-Unis. Mais par rapport à la place Oyo Meki Kutambola, qui est Oyo Kasole qui peut-être même sous na boîte de nuit ou terrasse moko kapé musique ya ba Congolais, est-ce que ils a vraiment été tapé. Quel que soit ba style ba rumo bete la biso ba rumba ba sana. Na boîte de nuit obeta nani? E banandeni. E banandeni na boîte ba américain obeti yo. E banandeni. Ba beta bango te. Bon, to quel même na ba bon neti ko na ko bar. Eza pasi. Na ba resto pe bon en fait bref beta biso te mais na ba restaurant to ba bar communautaire neti biso na États-Unis mobimba to na restaurant moko. Fast food. Et maman Lisette, eza na champagne. Eza musika mais to ken na rapport kuno ko kutana pe na kwanga utapena ole bloka mboka ole pena fufu manyoko na Thompson nga ya Musaka. Ole pe mpaka sangulu banini bitu ezali nde tokendaka kuna na pesi mbote maliseti yo mobali na yo na lingi bino mingi po bino nde bosaki toliaka biloko mboka basala pe store po osomi bata dongo osomi pe pilipili osomi pe masangu osomi pe okelia na ndako. Voilà, mais ba restaurant ba kuna soke hamburger na bisalela na bango osepelo na ngote te musique ya Congo bezo beta te parce que bana lelo pe ba ki ba bomi musique yango balomba ba beta ina batabulay mais bata lelo ba yeba bito beta ba UPA oh couper décalé ndeko nanga couper décalé ezali c'est di ndombolo tripoté mutazue loko na linga sala lokola yo abebisi yo soko ba na sepende ya abebisi ona ngala sala bongo oh complexe. Voilà, photo zonga siko na kibiso po batala pe biso mondam. Voilà, très bien, merci. Le pe biso to na ngokuna et ça peut faire la promotion ya musique yango ya biso. Parce que qui peut faire la promotion de notre culture si c'est pas nous-mêmes. Au moins déjà, muke na koti si fufu aux États-Unis. Na laisse pe américain fufu. Allez fufu na fumbo na ngombe. Mamoni ke tellement za goût. Abona sa ba goût misatu. Allez na fufu pamba fufu esili. Allez fumbo pamba fumbo esili après aller ngomba pamba. Après il y a quelques amis ba komo na musala bazo bisanga don pour moni bango moi sala mbela mobilité. Moi si pas sur le bamba ta repasser yo. To ça blamba biso tout toke lavage to changura kururu to niki to kausi to yena ngo to repasser. OK musala mi sombela bilo na restaurant ya na ngona ndako. So bango na peleke bino yo mo sino lambela kayo. Bango luka pe mo sa kongoko. Bango luka pe biso. Donc tout va Jérémy au voyage nous a pas bateau apporter quelque chose aux États-Unis. Ouais dans la vie to na brique kuna pe to kendaki to na brique to na brique ah pe to zo na brique pour intérêt Congo. Voilà, très bien, merci beaucoup. Badiske Outi Gobima, Badiske Outi Gobima, tous en a formé cette Fali pour pas les gens de Kofi Olomide et puis pas de match à Papa Chéri. N'habitez quoi que Badiske na tout. Nandengo Tamboli déposé na Congo, c'est là au disque ni pendant ngo le ko kapenda que non, l'artiste est signé azo cartonné en matière de succès. Tout qui non ba œuvre était succès au ka ke banzimbo intelezobeta parce que ça la pemo ba polémique na Kinshasa. Ngali bosolo intéressant ngeza œuvre pour succès les kaka. Mais œuvre ku farate ba l'artiste ne meurt jamais. Il continue à demeurer au travers ses œuvres. Mais quand il a succès, namoni Papa Chéri a succès makasi. Namoni c'est le Scram. Aza succès makasi na kombe na ye. Namoni pe ce qui chiffre 7 ou réserve 7, formule 7. Et donc ça a fait succès nango. Omoni Fali. Omoni na ebisa ko songa la rumba. Te atika rumba kala akomana kala musique ya bana ba UPA comment mélanger soit biso au moins que rumba ndenge sali moi bien moni que rumba sali moi bien est-ce que kala te ozonga mais par rapport à combo de album et au bangisa nande parce que chiffre 7 et 7 c'est dernier jour de la semaine dernier jour ils a 7e jour dimanche. Gros appel jour la soukati. Il y a succès. Tam so artiste comme OK na shit. Toujours analysé. C'est donc analyse car faisait disque souka succès. Et gros appel o souka. Bilo super ya bendi pe makambo, super ya bendi pe na moto. Bocholi pe. Je ne sais pas. Benda nini? Batu bayoki. Benda mutachola.
mais toujours analyser c'est l'analyse. Ouais, ça analyse. Pour ba combo pesa kana impact. Yango ko bota je mwana pesa combo makambo. Tala mwana ngo makambo na vie. Oboti mwana pesa combo balabala. Sikoyo basi to so ko balega kaka. Batika la kate parce que ça balabala. Ba mutola na balabala te. Ozomona. Obona mwana atikali na ye na comme fidèle na ye bosa ngasa ndumba. Parce que bandumba ne batele masko na balabala. Alexis Boutou mara balabala. Pendant qu'il est avec balabala, elle est avec balabala, baton sous peut pas olekaye, kaka na balabala. Mon ozum opesi mona comme balabala. Parce bon là moi si na bon na yo nanda kuna ye. Po nini kombo pesa kana impact à motu. Par rapport à disque qui est ndeko na biso Fally Ipupa, qu'est-ce qui t'a eloni attiré yo par rapport à rumba parce que le bi o sepeli ninga zongi na rumba eloni a bien oyo sepeli na disque na te abeti rumba eza déjà culture na biso eza beaucoup na biso ngana bisa ki mukolo ko beta rumba na songeli abeti pe rumba na epe bien et puis na moni koko moko to yo ka pa olela koko koko mo pa leli da sa rumba moni ke rumba o comprendre mais batuma bakombelenga vana yo yambo ba bisinga balandi ba mission no Jérémie okomo soigner moi muke ko to Fally parce que bike Fally ces derniers tas artistes oza na population oza na ba fan ebele le rose na ba projet déjà repostuler tangelanga na ven na bino 7 warrior yo yebi bazarate bazebele tangelanga na biso ba kombote pour ne pas faire la publicité ba te ngai oboni batu ba comprendre te ngana sa teke yo na luka Fally aluke alsela nga batu tangelanga ko muto Fally sela campagne comme député comme yo nani ya commissaire Martin Fayulu ti amisa Martin Fayulu président sonné mambo te kabiri mo wori yeso comme numéro 1 kasi bon ye wana kasi ye wana commissaire so comprendre mais to ba chala mwana a commissaire Kabila président poem ta sala ki campagne ba kofi ba sala ki campagne na ye mais fallait sala campagne papa yem ta komisela biso Martin Fayulu et a dédicace eka teke eza campagne de onangai eza campagne bo ya kasi dédicace ya ko fele te na di am su dédicace après quand di basala biso mo pakos kasi bo pakos bo campagne basala ngo fele yango na lo moko donc c'est pour vous dire que loin de moi ya ko luka ngai da zamta ba valeur so tabe mission nga kala ki Fally zonga na rumba tika bilo bara mkiwana azongi na rumba na moni mpe moi mikolo mi bale misatu ba kompe ko chai mwaka qui est déjà cas parce que banda de rumba ka nalobi depuis 1900 liputa ba nzebo asaka kala omona ka après wana bungisa ki rumba ça faire des années abungisa ki rumba so banze ba sala wana isa banze ba bana miki ba yokango isala ka 3 mois so eumeli mais na niveau fala ko beta banze ba 1 mois ya succès bungi dango osoko pan. Est-ce qu'on a rumbo segeto s'attendre que ça va 5 ans succès? Bon, le roi ne combo pesi ko so bangisa. Barumbe ko sala nango pe succès nango, mais le roi la combo za 7. Ils ont tombé 7e, ils ont dernier jour. Neto otala, on sait pas. Mais à continuer promotion. Voilà, merci beaucoup Jérémie Yoka. Ces derniers temps, Internet, c'est héroïne, ça tire de partout au monde. Bato Fally Ipupa, bazo tirer côté héritier, na Ferregola, bato héritier, bazo tirer Ferregola, Fally Ipupa. Tant autant là, ba polémique tout n'engezo qui ne parce que tout lundi, bato va défendre artiste héritier Watanabe pour traiter de Ferregola, artiste et musicien le plus inconscient à Congo. Fally Ipupa qui saigne au bazar, grand artiste va défendre à Congo. Yo au Gironde na ngambu na eta que Kolo na makambo yo pe oza muto obi valeur à culture valeur à musicien au traité bato wana ndento gérer barabo polémique onde balobi fera zanani l'artiste le plus inconscient balobi héritier zanani non wala bato héritier ndi balobi mutango komone nani wala bagi bongo a débailleur janvier tomoni ba dadi mola ba leki ba bengi Fally Ipupa ba sanguinaire te dadi mola azamaele we ba dadi mola azamaele traité muto sanguinaire na écran mais na bandi ke aza garçon biso sera mboka to moni azo pana masina na sans fil azo kende classe tia si pa azo sala donc sera lobby sanguinaire aza belema ya oya ko lobela oya lo yo tindialo ba bongo moni to rappelle na respect bato obi garçon za maele tam so ko sate mais koloba ke
mosusu walobaki babifera sa nini ndem talobaki yango Janvier Wata badeba yo bato héritier ka bazoleka bato badefanda pe Janvier Wata aza nani tibia kaka bato bazala bapembeni ya héritier badefanda héritier siko so moto alobi bongo malheureusement nazoyebe te mais sikoyo fo otali ye nano ndenge azoloba mpo na antoine alandi te mais yo moto olandaki ntango otala ye garçon omoni kaka moto amayele akenda ya classe tanga asilisani nde oyo kotanga mpe elakisaka te elakisaka moto akana batike ya intelligence ezala ntango azoloba elakisaka moto akenda classe omoni héritier watana baro bozomona wana ana mposa bilo bosala te ana mposa nango te. Et puis je ne pense pas que le garçon Robi Wana Janvier Wata que il engage Watanabe. Azo engagé orchestre héritier té. Azo engagé té. Aza nani na kati orchestre siko to cha street po dadi mula to tangi to ebi poste na ye na orchestre ya héritier siko Janvier poste nini fanatique. Bon fanatique to rano ba fanatique. Mais parce que ba fanatique ba tonde ba créer un peu sous problème ba leader ba esprit dur ba préparer spirituellement bakokotala baguerre bafanatique te ebo monteka wera na chibe bayamana ba beti concert stade marti kaba farba no finga ba yo tondi sesusu parce que baza préparer spirituellement oso comprendre est-ce que oyebi que soki fali na fere bazalaka faible spirituellement mais babunda na quartier latin mais babunda te basolo la pe ti bakabwana parce que au fond entre bango de y a rien quoi. Faire que moi je viens, je colonise, je pars. Hein? Fallait pas que moi je fais mes histoires, je pars. Faire coloniser une place d'artistes et belé, chanteur, bakas, bazaka. Oui, il y avait plusieurs chanteurs, mais il faut avouer quand même moi maïtan ayaka à coloniser qui. Ça n'est tani pas les qui a colonisé. Oh, bon yo habité. Yo habité à coloniser qui? On a habité. Ah bon, t'as besoin ça qui m'a manqué d'ailleurs, on a âgé. Je vois déjà n'avait pas belé. Te rota ima mabele mais on ne no yeba gina nute oyo bango coloniser net pété par rapport au net sani na kuti fali chef d'orchestre à kuti ba Montana ba Soleil na kuti chef d'orchestre jusqu'à ba focal no mo pianga ba jatili ka chaka kasi ko coloniser umba ya mwana ti mero lembia ko coloniser umba ya mwana de bobo OK. Aujourd'hui, la 2023, le stade héritier Watanabe, après le 25 décembre, pour promettre la personne aux année où faire rigoler nous mettre mon numéro et ma confrère n'a pas chroniqueur Ken Piana, abim tout au bête en 2023, ça la piaka teng même ba combo, abim moins besoin que c'est sushi bena ouera pour il a musabatu misus héritier n'a fait ribo ça la raba fiasco kaka. Ken Piana, donc on comprend que Jibena ouera ne bala musa qui peut fali batondi ça. Ah, c'est bon. C'est qu'après c'est une réponse. Est-ce que le quoi Jibena ouera projet ça ni au TC qui va faire rigoler na ba héritier c'est que fiasco. Je pense que il n'y a pas que Ferregola et Watanabe il y a aussi, tu te rappelles la date, il y a Junior Wendo, c'est le 24 décembre. Tu te rappelles la date, il y a Félix Wazekwa. Fabrigas Maïs, tu passes au chat date d'ici là. Bah, concernant Robert Makitoko, Watanabe, aux amours de la Tembe aussi la jamais. Robert Anaye, voilà. Je vais mis au cas, je crois, aux États-Unis, il fallait pour pas bêter qui stade, héritier Watanabe bêter stade, parce que le stade, tout le monde première option, c'est la popularité, on a plein. Tant au monde qui stade, il y a Falina, héritier, différence donc ça dans deux stades. La différence que Fala ça qui plaît à craquer, tandis que héritier a bêta qui meilleure musique, oh c'est pas ça qui bat. T'es côté Kabula bango yangwana. Fali musique ça bien. Ah bon, n'ebiso ba no yo ka koto wa tozo comprendre te. Wa tozo comprendre te mais ça la soit ambulance. Ka yende to yo ka to comprendre ba yemba nini o tozo ka bien ti. Mais c'est vrai to ba on me dit souvent. Vous comprenez? C'était vraiment extraordinaire. To ka vraiment c'était bien. Et à la Kitoko, à Yembi Kitoko, à Betty Kitoko, à Salipe plein, mais à craqueté. Ah non, on a plein de tout à l'ibis surtout, on a écran aux actions, on a plein de. Dans le lobby, chose en copo, il y a 80 centilitres. Bachelio 60 centilitres, et tu as 20 cannes pour craquer. Et ça plein de. Et ça déjà plein de. Mais ça n'a craqué.
Ça coûte 60 000 personnes. Ouais, c'est 80 000, 60 000, c'est bon. C'est ça, 20 000 parce qu'on occupait pelouse. T'es, stade des Aranon sur 80 000. Place assise. Bon, tu as le rôle, il y a 120 000, tu as 120 000. Si on a sali 60 000, c'est la moitié. Aujourd'hui, tu es dans la classe au mandataire. Mais bato belé ba bien Ritazaki trop pressé, il fallait pas bête à stade des martyrs hein. Abet on a monté ma moto on dirait défi mon trop pressé par rapport à Nani. Par rapport à Nani. Parce que banalise belé babi a PC confiance trop na ba vena wengi azuna 12 ay ba via wengi ba ya quitter ba soutenir vraiment tina soukate. Est-ce que tango ba via wengi ba soutenir qui héritier ba loba ki ba ya na concert. Tout tango héritier non ba ki ba via na ye ba ba ki ba ya le podium na stade. C'est ça concert ya Watanabe. Et ça concert ya Wengete. Concert à maison mère c'est normal héritier ya pour orchestre na bango. Concert à BCBG ça normal ya parce que orchestre ya bango pas utape Wenge BCBG. Concert à 4x4 à ko ya pour ça papa ne ba obeta. On se reprend. Voilà, Jérémy Okato qui est dans Soukato Sulisana. Ferrego la Bizorbi déjà na marché mais tomoni Robin Omundibu artiste na Psopé à Congo le Ferrego là en fait à yo qui est à se peine de Ferrego la copier parce que Bizorbi wana c'est di Robin ou après c'est exemple ba type déjà ou bêta tout ça bi en fait Ferrego la mozonga na nzela ya musique vraiment. Ma chérie, tu es méchant, tu as qu'à répéter ton frère en obétant Robin en kananga. Hein? Robin en kananga. Ah. Tant faire avec mi style wana. Majokoro mawili me dagada ndandu. Manogoro ya pamba. Na mbeto zoko kate. Tant faire ayo mbango. Robin na kana ngati. Ape sana ba beto abu anuwewa. Mwanetu ujibimpa. Osoko pan. Donc et puis faire étant sali premier album naé. Deuxième album naé asala rango asala tolo puleli. Donc Robin Oloba o tepo atepe to pour le kolanga omoni omemi ki villageois na TV ki villageois mais ça villageois c'est un chirte ah villageois ah utara bara kinoa ça na kananga kinoa botama na kananga et kinoa kananga ke ndika otala famille batata ba ko ke otala famille ça bongo abotama na kananga donc abotama na kananga akoli na kananga Auti village aye ayebite ke mambo bando saba liboso so ya akoboka zondire ke o créer ozana eloko créer awate ozapele eloko bakisi awate tout est salama déjà boto mobile bando beta omoni anga nzeta minwe osakana nango ye Robin akana kananga batala peka Robin kananga o me kananga ti azana maison mère voilà boto ya ça fait 20 ans azana 2003 si je me trompe pas 2003 2004 azana maison mère. Bon, en 2003, vous venez à la maison, mais 2003, non, c'est. Ouais, puis quand tu as ça. Nous, à la Kananga. Bon, 2003, vous venez à la maison, mais vous avez en 2003. À Salagate. Bon, bah, 2012, hein. Quand lobby, 2013. Ce qui est à moi, na sema kasi ya 2011. Lobby, on a 2009 à la maison, mérite. Na tcheko tu nazo na 7 là ke ba 2003 na 2009 azana maison merte wana zo landa tutuka lu jangiri omoni hein bako sarabinote boza omoni le mal c'est quoi bien boke ndeko ya mara be banango boza pe na matière te parce que ngaso na matière obisinga ke ononga na banda to lopolela l'action tant ba place faire za to lopolela yo zalaka te na l'action tant Adolphe alongo la bilamba bazaina faire na podium donc faire à s'inspirer na Adolphe te à s'inspirer na Robinho moni iska liboma mutezo banda hein oso comprendre c'est la folie affaire dernière vis to clôturer la dernière vis et ça faut débat j'ai ça clôturer mais to moni papa Chirac clôturer to moni Vincent est président Weranson a pèse bambote na idio fakuna na la Didier Lacoste ba bengi Didier Lacoste fils aîné na bisuste ça ywana wale susto changwa Didier Lacoste la pèse mbote to yaki ne vol moko alinga trop une très belle voix ouais Lacoste a fils aîné hein a fils aîné ya maison mère fait le gars za dernier fils ya wenge 4x4 donc ça il bosso Weranson a recruté za Lacoste mais yebo kolo krese mtayi biso to sani
cofondateur bazadi pemine bakyo témoin Fer Azawana cofondateur Adolphe Dominguez Azawana na Didier Massiela doit webisa biso mais la costa bi fer rigola za mono we ranso na botaka libanda na mama libanda nda yaka na ndako libala bon no ezaka ke Fer Azaki lokola mwana suka to na famille papa kufi yana yaya akeluka ndako na ye poto bana ko futela siko ngana kena leki na biso suka akomi mwana ngate akomi leki me lokola mwana na ko zo lokola mwana nga moza leki bon nalingi te tosala kwa neti mwa guerre monga na la coste wana mutura ngai te osolo na kaka yego comme ça guerre te ebanite moni batapa mizika ngo zaka ngo soko lobi comme le neti te la coste ayebi ndenge ya linganga ayebi ndenge la linganga ye bon ako constater makoza paye pa yebite po erreur pas ça s'il vous plaît la gamme tant va faire robeta la maison mais il pas na s'il vous plaît la gamme top c'est tolanda ba wenge bango pe wasala effort pour s'il vous plaît la gamme ngo pe ko appelle lokola wenge donc c'est normal pas ba top so ba wenge bien te pour er wenge répéter ya no ya répéter wenge te pas na répéter s'il vous plaît la gamme na bango yango ya normal ya ba histoire top so te place wana biso so to dolanda wenge to bete li solo dynastie bil na ferego la climat je pense déjà comme normal parce que température est bébaki non ce sont des frères rebe baté et baneni bila longwa azala c'est son frère batikali famille mais je pense que ba solo na ba yoka na ba bongisa ferego la le 24 juin pour préparer un monde parce que on est allé pour le monde est-ce que obi ke bizorbi eza réponse bobimba il y a que on peut être là ou pas faire un générique et cartonné. Bizorbe za kurumbate, et ça générique. C'est une réponse facile. Là on a boyo tout la lisusu. Boso ba réponse est ça bizorbi. Réponse à la sauce. Yanga sauce. Non Jésus. Ah non. Tu vois la musique. De faire. Wadaje. Ah, on va se rendre au Garabande. Ça va yé. On va me la rater. Gabriel bona la pesi mbote bon basala bon batu ya bata wenge be na cadre la famille bakoma na bango bazo papu ba opumbwe likolo mais la pesi mbote bazo nini mapapu bakomba ndeke ba opumbwe mais ke bana fete son pepe ya omata likolo okota na papu avion na pesi le osra mbote oyebi oyeto ye kombe oboni moto na mambo sali c'est kisaka di mazao alongwete mazaka ye moko alo jisaka di malongwe wala burgumesa papa yo osakani c'est là baki boy jisaka di mazaka te na bafle combien ngwana ti bolu ka jisaka di papa ya kote na bafle kote la net na bato ba kote la le 29 wana octobre ba kote la na oh mais ça secrétaire azaka ye moko na mina imikaza na moto akataki concert ya Celeo pour fala beta ye moko. OK, est-ce que tu mis album? Bera pesi sanga dima apekisa combien beta la bafle. Ah mais j'ai mis au cas formule 7 zo beta makasi combien yoka na te. 7 et beta ça normal pour ça rumba. Fali, omoni tant na bisa OK beta rumba o chaki te mina moni ko mo beta yoka rumba olela. Na bien omoni rumba nde makambo. Mais sikoyo combien 47 bar au même moment na même minute na même seconde zo beta. Combien pimbwe a continuer lisa avion koluka ko pimbwe likola makasi popepe memie c'est le scram combien pe baliaki te po fali pour pas aigle ya likolo bena vola makasi fali pour pas aigle kasi eza lelo mo likolo kuna atosa ndenge nini so sali ba je bendio combien ça la mesure na ye siko ye wana ala mesure mo so okay tro wa pepe bendio afebe bande ko ya nali papwe kobo so le sanga le avion elimbi so poyo komono kombe aigle mto ekité zo ba belle poisson to etombo kasiti siko mpepende umemuna kati avion et puis belle poisson eza bon français belle poisson eza mo o eza na deux genres eza na masculin eza na féminin boko taka na Google ou bien kana bona tshara ngabiki na fay Gabriel Bola edenga ba tcha noir koto ete bola te wana makambu na yete o makambu ya ye moko le boss alempa isinga pakebo ba tshira nga couleur noire na somba bakre batba na minerval belle poisson oui ça se dit
Beau poisson, oui, ça se dit. Une poisson, oui, ça se dit. Un poisson, oui, ça se dit. La poisson, le poisson, ça se dit. Google les a polés, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Au moni, où est la koseka, où est la critiquer. Ngana linga muto so yo critiquer mais ma correction. Boyoro ba belle pour cette baloba nini. Merci beaucoup Yoka Tobla Souka. Plaisir les a trop moni ba Christian Lutonto, ba Dadin Zazi, ba ye. Donc plaisir à trop quoi. Ba yebi ke muto bango azalaki te aye, ça normal to kutana to sepela, to melatolia, pour nzamba opesa biso vie. Donc vraiment merci na Dadin Zazi. Na Christian Lutonto ba camarade nyonso mais pour na belle poisson na psekio ezara ba momu soko mona ngolo les ana masculin mais akota ka féminin toi tu es un homme non so ba bengo bo homme ba lo bongo ba lo bel homme ezara ka belle soki toye na star ba lo ba un star une star la star donc faut faire très attention na ba critique musozo ya ko salango ngana nakutana garçon mo abio ase garçon wera palo ba on critique alors ba sokini wera lobi je ne critique pas je cultive pas la paix et non la guerre quelque chose comme ça et non la paix c'est falo banini oh akalo ma bête il fallait lo ba nili et puis oh wera saki za ba benga ngo faute ça lapsus oto ba munoko beti libaku oso comprendre Munokonde et beti libaku. Fenalo ba la paix et non la guerre, nabi la guerre et non la paix. Zerrer na baloli makam. Yo so we la ko critiquer, corriger. Et quand le m'avait dit, il fallait ba nini, quand le m'avait quoi. Voilà ba bon yo balo baka. Voilà. Nde ko le libatu. Balo bel poisson té. Bon balo baka nini. Komoni hein? Laisse ko ba sa classe dans le sambo. Sambelaka kendaka classe. Au mona ko zala garçon clean. T'as garçon wa Christian Lutonto. Toujours bien habillé, pièce formée à Betaka. Mais qu'il y a une humilité. Ata koleka biso bana poto. Et ça débatté. T'as net boronga na betio. Et c'est l'autre par rapport au bon Christian Lutonto beti. Mais ça regarde qui ça ça. Pour la nini akenda lo sambo mabakisa ki pe classe. Et ça les a la garçon moko bien. Bato ba de dinzazi mona mama Maria chaque jour en église na lo sambo. Akenda ka pe classe. Abakisa pe musala kende classe na lo sambo bakisa musala likolo. Ozanga ka 100 francs pour li kundu ekufa. Bambuta di kasu eza ko zanga musalati. O escroka ba mema na justice. Bakati ke mbongo yo osala et ozaya producteur so betika musique. Yama kata musique akobi porte parole a moninga musicien. Omoni hein sambela kende classe sala. Di kasu apo. Akoma nani? Analyste. Tala. Sapa nani sa boketi. Azamu ta boketi. D'ailleurs, c'est la musique azami. Ah, ça la paix à ma boke. Ozaki muta boko pa koloka lokola makala lokola vena biso zwezwe. Ça la analyse ma boke. Okuta na sai sai. Olo babiloba lo okuta na sai sai. Ba kipe yo. Okuta na aslu solo. Akipe yo. Omoni hein? Baluga kaka ba finga ka fere po melana e compliment benga kabila misini. Kimia lokola kabila lo bate finga tonga oh ça la clair on soit réponse té oh on soit réponse té o mo baluka mokili mobimba boy o mo zanga o mo zanga. Merci au kato sukisi ba retenir nini ba dédicace to kabona ba to ba retenir que shiba yemba rapoto to kenda ko luka venir si mato zonga mboka bon c'est la ngate garçon ya selma ka ba bokechu premier ke ovanda 20 ans rapoto ba finga ba konzi wana ngate. OK. Bon c'est la ngapete ke garçon moko boya alekaka abatu ya sala kabila ya sala boye mais ofinga Félix lelo ko kumisa Félix tanga longo ofinge te waranga te ngai bo c'est la garçon mazo kende poto asu makanisi ayena mboka asali makanisi yango tangu na kenda iko sadere na ICE na melaki ma Chantal brick ezaki symbolique to boy fimbu po fimbu zo sala musala te waze ko botola ki amasele musala kuna alors biso to yena brick poto tonga Kongo nde badalitza se batonga banda kuna bango ba mwana mobali atonga nda kuna ye mosi na bana bakoti bola la pongi lelo 10 ans de mariage ya vie ensemble na mosi na ye na bana bango mais pas question ya o defa mbongo na banque otongi ndako okomesa baleki na omoni hein na futa la nyonga ndako na tonga na futa la nyonga ndako na porko mo ngana danser na lekibino oh motonga ndako na mbongo na biso
nga navandisa bandeko na biso to ya Bloomington toza na États-Unis d'Amérique kuna na Chicago na Normal na Champagne kuna napesi mbote na mama Lili Kalanga molongani ya papa Charles napesi ye mbote na boss na ngai Jafar Amani napesi yo mbote napesi mbote na batutu balingaka biso et puis napesi mbote na yo moko napesi na madame na ngai pa azali nzamba azala na ye et Deborah pe mpena kobosa na ye te guerrière soda moi mwasi azwa caméra boye ya Gayar wana a manipulé 4444 boutons à caméra na 4 secondes na pamba et puis na kobosa na pete Sarambemba ponga azana jara ba jo ba fidèle na batu so ça fidèle na je reste fidèle avec toi. Merci beaucoup Yokanani qui a pas la libosoté merci pour la toza ça na biso à tout moment pendant que toza a to profiter et puis pendant que tu appelles libanda chombo zo sala ba display spécial à nango à tout moment tu dois disponible to sala ngo voilà merci je vous love. Voilà, merci beaucoup. Merci dans les Vikings Visuals qui derrière la caméra, celle qu'Alex Nandou. Na Jérémy au Kabakota vraiment na bapalé na bino. Merci na maman fille. Maman Masolo ya papa Oda Saint-Milan mon fait Patrick Trifazé courant ya Chine Bambo TBD place aux Ali, le jeune boss les fils du pays Apacha Moupé moi na maman Linda, ba big dédicace na yo, l'ingénieur Dominique Alanda mon papa depuis Luanda, Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville toujours à la recherche du trésor Motomo combien Bambo TBD dans Sikumba la grande église 33, mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne. Lionel Kasso à mon aéroport de partout Bambo Teno place aux Ali na Moni Bongo Henri Bakou TGV na Katia Californie au Talabiso vous êtes tellement belé maman Janine Kankou depuis Canada Nathalie Ramazani moi Sinzambe maman Namaela Onyamote ma président William Ikona depuis Colorado de Denver bazola na biso Alex Ngolabino ya trop ya Jigel Kabemba mon pote na peso Bambo Tebele Alex Ngolabino vraiment ya trop bajo bazia na Lubumbashi Jojo Chena Wada Station Express babito zala toujours quand moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.